Est-ce que bato ba kufa lelo ezali jibe mutu azo sacrifier bango pona ba concert o ezali prévu fala beta? Est-ce que jibe lelo akoyo ko pouvoir batu na musique il faut aller kisarara batu? Jibe Mpiana, c'est lui qui a envoûté Zule Makoye ba ko respecter o ezali bongo ba principe ya traitement na été pour aye bala ko kufa. Et bébé et silaka mangu et pas ba kolo na ngoti. Tomoni ba segema nyata, tomoni ba Zulema. Après quelques semaines, tout le monde a Océanie Piana a Koufi. Après lobby nango tomoni danseuse ya Jiben Piana a Koufi na kombo ya nièce de Galaki Ndoi ya mama ya Jiben Piana. Lelo Jiben Piana a Koufi si o ezali mwana na ye ya mwasi Océanie à l'âge de 25 ans. Baluba bazala difficulté ya makasi ya kobuaka o ezali bongo makila na bango. Ba musicien kuto na niveau ya Jiben Piana te. Bazoua bana na bango nyonso tout abota 15, abota 20, abota 12, abota 11. Bazoua accepter bango. Lelo mutu azobela ba pesa ka pe ba principe er moko. Coucou, salut, bonjour, bonsoir, ça dépend RO Bozuli Bakuya Kitoko ya Kolanda PSB. N'ayez que pour la première fois, vous s'abonner massivement parce que Ngai Geti Samba, dans la juste, il bosse à caméra pour le Robert Masolo Ozali Bongo, ya important. Merci pour la première fois, Nayo, Ozuli Bakuya Kitoko ya Kolanda Ngai. Tika, na profité, na souhaité, bah, mes connaissances Nangai na Jiben Piana, papa chéri, l'homme qui a mis l'eau dans le croco, oyebi que papa chéri, ba te belé baza koloba o bazoloba pona Jiben Piana. Alors, analyse na biso ya mokolo lelo, nazali boso a caméra juste poto beta mba solo ya Jiben Piana. Est-ce que bato ba kokufa na orchestre ya Jiben Piana, to ba proche ya Jiben Piana ou na famille ya Jiben Piana, ezali batu oyo yo Jiben Piana azali ko sacrifier. Soki ezali bongo andeko balandi bopesi nga réponse na ba commentaire na biso. Est-ce que ezali kelemba jibe akoti po batu baza pembe na yeba bala bongo na kosilaka lokola soso ya kododa kanguba. Andeko balandi boyebi kenga Geti Samba partout na lekaka na wana bino ke nazaka wana juste pour na kopesa o ezali bongo information vraie. Parce que na koti ba na basa na sali ba recherche ebele oyoyo na ko découvrir pourquoi Jiben Piana batu bazali ko kufa. Andeko balandi na yebi ke batu ba kolinga ba commenter ba loba o ezali ba loba. Mais na ko yebi sabino to yeba ke liwa ezali mokano ya Nzambe même na kati ya Bible ezoloba ke to lela na ba o bazolela. Mais nous allons faire la parenthèse moko. Est-ce que le Jiben Piana, pourquoi nous avons le temps conditionnel? Est-ce que le Jiben Piana a capable ou a un droit qu'on les qui s'arrête tout pour un succès? Est-ce que Jiben Lelo a pouvoir battre la musique, il faut aller qui s'arrête? Tout le monde dit bongo Océanie Piana, azali moi na Jiben Piana toyebi. Nengo Océanie ayebi na kokufa sa kibongo accident na niveau ya mikili ya poto. En tout cas na part na nga Geti Samba na yo sa ki ba fan ya BCBG bato balingaka papa chéri Jiben Piana bazala vraiment au cœur na leader na bango leader ya Mufube parce que Jiben Piana azali mutu oyoyo abinisi ba génération ebele naza a kololo la porte-parole ya JBT naza a pona kalinga JBT. Mais naza awa juste poto beta mba solo to découvrir ngai na bino tout à l'heure. Toye ba vrai ou faux
bato bazo kufa pembeni na JB est-ce que JB aza pembeni ya sima baliwa oyoyo bandeko balandi bosana te s'abonner partager vidéo oyo pe émission oyoyo tout le monde qui est dans ndeko moko na kotanga na nga kombo te pona ko éviter ko fulaka bato à chaque fois émission na ngai ndeko wana à chaque émission aloba ki que tomoni baliwa oyela nani parce que ngana ko zonga pe mon ebandeli toyebi ba mettre ba ja ba kufa toyebi ba cellulaire ba ki ba ancien animateur ya Jubin Piana personnel batika biso tomoni ba sege maniata tomoni ba zulema après quelques semaines tomona Océanie Piana akufi après lobby nango tomoni danseuse ya Jubin Piana akufi na kombo ya nièce de Galaki Ndoi ya mama ya Jubin Piana c'est-à-dire Jubin Piana alinga ki yepe mingi talaka kaka Galaki Ndoi ya mama mais est-ce que lelo JB akoki ko sacrifier o ezali danseuse na ye pona succès est-ce que bato ba kufa lelo ezali JB mutu azo sacrifier bango pona ba concert o ezali prévu fala beta mais ce que ezali bongo ngageti na koloba non 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 pourquoi le koloba non parce que JB Piana papa chéri bango lelo na musique baza sune loko ba ko pouver te pourquoi que lelo JB ba ne loko ba ko pouver le soutenir na musique JB Piana il a tout fait ba beta ba album ba beta ba chanson oyo lelo etika ba print JB Piana azan album te même si le gars JB Piana toyebi façon oyo eye bakana ko cartonner na Kisasa pe na mikili ya libanda et lelo si mutamu koloba beaucoup plus je te calcule pas c'est JB Piana je te bloque toyebi comme JB loba attention ba cesser asiloga JB Piana o ezwa place lelo la musique ya Congo JB Piana azali sous ne loko ya ko prouver te bandeko balandi oh esalaka biso ba congolais ezalaka beaucoup plus ezali ki mutema mabe lelo batu ebele balingi ou ba préféré bayeba na ko salir o ezali bongo JB Piana tokotala même na monde tokotala même na mboka na biso bato ba ko kufaka bato ba ko kufisaka bato ba président de la République bazo kufela ba famille na bango est-ce que ba président ba sacrifiera bandeko na bango pourquoi pas bolobaka bongo te lelo tomona ba mutombodi Kwembe aza na hôpital ya munene oyoyo azalaki capable même ya kobenga ba docteur ata ya mikili ya poto même ya mboko ata 2000 entouré ye pona kopesa ye o ezali traitement po ayeba na kokufa te mais lelo komona bato baza ba multimilliardaire ba kufa est-ce que ba mutombodi Kwembe ba famille na bango ba kufelaka batu te tokenda kisa lokola e ba Michael Jackson azala Michael depuis azala til akufi abeta musique succès ti akufi na succès mbatu lokola ba Michael Jackson bazaki na ba docteur balandelaka misuzo lolinu lolemo bakolo libumu mais lelo bayebi na kotika pe biso et pourquoi pas na muto ayebani na JB Piana pourquoi pas na muto aza la famille ya muto ayebana akoki jamais kokufa esika wana ba kongomani ou ba bato balingaka musique ya mboka na biso ona koloba na bino bo pesa JB Piana confiance bo continuer ko linga ye et bo consoler ye parce que wemba loba boy et bébé et silaka mangu et pas ba kolo na ngoti mais yé mukolo e bembe ne bembe silaka te naloba ngwa chaque fois ko perdre muto azali être cher ce n'est pas une chose facile ce que kufela être cher te lenga otuna tuna muto akufela mama tuna muto akufela papa tuna muto oyo akufela mwana akufela leki akufela bandeko lokola ba biso ba auto expliquer yo importance ou douleur ya koyoka na mutu oyo abungisa être cher na ye lelo JB Piana akufisi o ezali mwana na ye ya mwasi Océanie
à l'âge de 25 ans. Mais les autres gens, tous les youtubeurs, les tiktokers, comme ils ont une chose de blague, kokoba na ko blaquer na kombo ya papa chéri pour ko protéger même piana buzoba. Tandis que mutu azo mérité ba consoler. Mutu oyoyo abungisi o ezali mwana na ye être cher. Le bokomu ko pesa ma solo no surtout. O mwasi wana mama na Océanie il paraît-il azalaki mwasi ya Cardozo Mwamba abimaka libala abepa Cardozo Mwamba parce que azalaki mwasi oyoyo azalaki kotamwa na infidélité. Ne c'est pour cela Jibem piana yeba ina kozwaye pe arabotsaki ye Océanie ayebaka la kowanga na ye. Bandeko ezali masolo ya lokuta nyonso tout pona koyeba ko déstabiliser o ezali bongo valeur ya Jibem piana. Malgré ça bafani ya Jibem piana o balingaka papa chéri azali toujours ko pesa confiance na Jibé parce que bayebi ke wana ezali makelele ya wende. Jibem piana atikali kozwa mwasi ya mutu moko te ya proche na ye te oyoyo lelo aboti na ye mwana oyoyo batu bazali koloba ezali ba fausse information ya niveau ya kosakana te. Jibem piana batu misusu apesi baloba na bango basali ba analyse na bango que Jibem piana ayebaka na kowanga na mwana wana azalaki muke. Mais c'est faux. Pourquoi na lobi ezali makambo lokuta? Jibem piana toyebi ke Jibem za muluba. Et les loba luba bazaka na difficulté ya makasi na lobi yango 3 fois. Baluba bazaka na difficulté ya makasi. Baluba bazaka na difficulté ya makasi ya kobwaka o ezali bongo makila na bango. Parce que bango ba le roi ba juif. Ba wanga na makila na bango te. Oui, c'est pour cela que Jibem piana azali incapable ya kowanga na o ezali makila na ye. Et mutu lokola Jibé akowanga na makila na ye parce qu'il a manqué quoi? Mutu lokola Jibé so totali bandakisa na otanga ba kombote ba musicien kuto ba niveau ya Jibem piana te. Ba joua bana na bango nyonso tout abota 15, abota 20, abota 12, abota 11. Ba zo accepter bango. Est-ce que Jibé akoki ko wanga na o ezali bongo makila propre na ye? Ezali bakambo ezali ya lokuta o ezali ko circuler na ba réseaux sociaux. Jibem piana azali papa ya Océanie atira jamais ko boaka pe ko négliger o ezali bongo Océanie. Jibé de ya sala makasi abotata Océanie avant na poto. Donc abotama na poto avant na kuna mais ayaka pe kisasa azaka na badaida azaka na ba soraya azaka na ba ndeko na ye nyonso tout. Dernièrement tu te komona Junior piana a ko réagir na tina liwa ndeko na ye. Et ça nous montre déjà que Océanie na ba na ndeko na ye de ba jibana ya jibe ba ndeko na ye azaka déjà na couteau tiré te. Il y a pas trait d'union entre Ban et Jibem piana. Narolinga to joape interview moko mukie oyo to joaki moko ya ba fan pe ya famille ya bato ba perdre moi na bango oyo ayibi na ko pesa point de vue par rapport ya liwa moi na Jibé toleka. La famille yango zakani na biso ba congolais na ba congolaise surtout ba congolaise ba congolaise ba koma koloba mingi na YouTube na TikTok eza nini yango Jiba memi ngambu te bandeko na ngai bozana na pasi ya Jibé na Nicole bokana mama oyo mawa na ye bokana mama Nicole na mawa mwana 27 ans lali boko bimisa mibali bon bimisa ka mibali ngo pe sala ngo pe lokote mwana okona kotala elonga Jibé zo funda bozo bonene ngazawa na azana elongi ya Jibé bana na nyoso bazana bilongi ya Jibé bana na nyoso bazana na bilongi ya Jibé soko tête bona miso soma ke bilongi ya Jibé za makasi na bana na ye botika songi bonga ta wanga na kinena ki mwana ngokese na mwana ki beba wanga na ki mena mukolo a reconnaître mwana na ye mama mutaye baka mwana botika ko finga bozana na susa Nicole akufeli mwana na 27 ans boni masolo buzoba bo beta na ba YouTube boy botika makambo ko congolaise poni boza buzoba boy yango mboko eza na problème sérieux. Jiba kufeli mwana yebitalie mwana Job na Bible akufela bana akufela a perdre tout Job. C'était la volonté de Dieu. Boutika ne koluba ba passer ba kufaka bana ba passer pe ba kufaka bon
Total bezani ko se passer akufeli mwana ale mwana na kisi so passer akufi tolo banini oh eza mukili eza biloko mususu mutu mususu peut-être ngana comprendre que nzambe so abeno suka na 50 ans 50 ans na 20 ans na 20 ans c'est que moi j'ai compris sorry parce que ngana di passe ya kufa donc na comprendre que ce qui nzambe alobi OK na 20 ans mwana tamu akokende so nzambe alingi te bosakana te mwana akataki ya chantre akome koyembela nzambe puis mama nasambelaka botika buzoba oyo ba congolaise bozo tozana na pasi ya parent ya Jibe na Nicole bakufeli mwana bango kaka soki ya dokola Jibe azana conseil Jibe ali mwana pona succès ba congolaise na ebisi bino botika na Jibe bopesa no niniko kimiako oh tete azana pasi ba na pasi soki so ozoba kuro na famille na bino si bokufela okoloba mabe pona Jibe na Nicole te beaucoup bimisa Sam Frank azana besoin na bango te Nicole azana besoin kaka bo amona batu liboso na ye et puis bino boko consoler te muta ko consoler car le seul Dieu qui console les cœurs à briser tristesse c'est Dieu. Nzambe muta consoler Nicole si kaza même Jibe nzambe muta consoler bino bata malobolobi oboko loba et ça que l'autre mais maloba ya nzambe muta simbaka muto akufeli mwana so nzambe ta hotel matin webi kufa pasa kufa nezala botika buzoba oba congolaise osoko mulo ko participer na mawana été au tiki mais botika ba analyse bidon. Merci, nous sommes de retour. Abonnez-vous, partagez, likez cette émission. Batrusu Barota Baroloba Kenon, Geti Samba, au commis sous porte-parole à JB, qui au commis Moko Azali, ba communicateur à JB. Non. Pourquoi la lobité? Mosala nanga Geti Samba ezali ya kopanda sango. C'est-à-dire, na luki information, na traité et na pesi yango na population. Pourquoi les lois nazolinga mingi na loba moi mutie na part ya Jibe Mpiana? Parce que Jibe a perdre mwana na ye. Jibe a besoin l'homme mususu na moment oyo. Le vrai consolation oui et ou te panzambe. Mais biso pe ba Kongomani. Jibe binisa biso. Abinisa ba papa na biso. Abinisa ba vie, abinisi biso, ba leki na biso, e na ba na biso ba robina Jibe Mpiana. Ba Jibe tolinga ko to fasaka ba bibliothèque na biso te ya musique. Lelo la mona ngo mingi na musique ya Congo ba fasaka oyo zali bongo ba bibliothèque na bango. Ba linga mi ko bo ba to ko potabuzo ba na bato basali histoire songolo pakala na makamu ya mboko oyo. Jibe Mpiana, ce sont des personnes à respecter. Torozonga moi mukie na liwa ya Sege Maniata. Liwa Sege Maniata na amaki pende komoro ya Jibe Bolanda kango na chaîne oyo. Alors pourquoi lelo batu ba komi ko comparer liwa ya Sege Maniata na liwa ya Zulema. Tandis que Sege Maniata akufaki na accident pe. Asaki accident ba mema ki libanda ya mboka akufi libanda. Yango ezwa ki pe boitan ya kolandela ba démarche pona ebembe ya Sege e babongo na koya. Eyeye kisasa awao. Esenga ki Jibe amona pe ba famille ya Sege. Po ba solola ba yeba na kotia o ezali jour pona kolela o ezali bongo Sege Maniata. Zulema oui. Zulema akufi na ba personnam. Ce sont les artistes oyoyo nga geti na la problème na bangote parce que la ba que Zulema za yaya. À chaque fois, on a besoin de Zulema, ceux qui n'ont pas gagné, tant ezali, bon, on a que Zulema, tu reçois une émission sans faute. Bon, on a même Sege, Era Koufaki, Moutou, tout hasard qui choqué. Ce sont des personnes, oyoyo, parce qu'il y a un problème na batu moroté. Au côté, il n'a jamais connu qu'à Sege a fini à mou. Au Alaraki na XY, il n'a jamais fait la guerre na batu misusu. Tu as comme Mankara, oh, ils allaient balayer na bango. Mais pourquoi cette différence? Zulema Koufi na pota ya Mbasu. Mais Mbasu ya Zulema ezalaki suite ya négligence ya Yemoko Zulema. Pourquoi la bi suite ya négligence? Lelo mutu azobela ba pesa ka pe ba principe er moko. Que loko beli maladi oyoyo, joa kis oyo seigneur ozana tongo midi pourquoi?
kolia ote komela ote parce que ozo ba produit quelconque. Est-ce que ndeko na biso Zulema ayebaka na ko respecter yango pour lelo tomoni liwa ya Zulema ezongi kaka na mutu ya JB. Batu bazolo ba ke JB do sacrifier batu na orchestre Ombasu Opota bakomi koloba ti musika ke JB Mpiana c'est lui qui a envoûté Zulema koyeba ko respecter ozali bongo ba principe ya traitement na été pour ayeba na ko kufa. Tala niveau ya réflexion ya congolais. C'est pour cela que Ndegolanga Kikilo la talisanga le romo qui l'homme de la rue. Et l'homme de la rue, il est toujours commissaire à juger de loin, sans vérifier. Est-ce que le lot Jibe Kolinga perdre Zulema? Est-ce que le lot Jibe Kolinga a perdre Sege Maniata? Est-ce que le lot Jibe Kolinga a perdre Monanaye Océanie Piana? Ou Kolinga a perdre danseuse na Komo ya Niès? Niès Mboyo, oui, il est danseuse de Jibe Piana. Le lot Moutudio sur la rapproche de Jibe à Salaka. Aux système, il y a un plus. Ou il y a un brique qui monte, Jibe a un brique qui monte, tout la brique qui monte. Basoli, c'est parce que Jibe Piana, il joue jamais seul. Bande Kobalandi, Boye Bake, Liwa et Zaline Zela na biso nyonso. Ba oyoyo, bazali ko kufa pemeni ya Jibe Piana, et Zali ngonga na bango ekoki. Parce que lelo liwe ko ya te Jibe ko tem la liwa mutu moko te que non. Et yo liwa tikana nu boye. Et nana na besoin muto non. Tozali batu, toko kufa, papa chéri azo mérité bo soutenir lié et belé. Parce que azali muto yo azana pota ya makas ko perdre ba collaborateur na pe ko perdre ko ezali bongo mwana na ye. Alors ezaki juste to beta mwali solo ya mutie oyoyo bo continuer ko pesa Jibe confiance pe bo consoler. Oui, que Jibe pesa ba date ba conseil c'était prévu ayeba na conseil pelisa ba fa na ye o bazanga ki ba nakala. Pour conclure, Jibe Piana azali na niveau ya kolekisa mutute pour na succès parce que azarada na succès ba ken ya mboko na biso Congo. Allez leur pouvait les soutenir la musique. Même Wera, même yo XY, alors pouvait les soutenir la musique surtout la papa chéri. Alors to comme na suka boza ke belé ya Rolanda. Émission la biso ya mokola lelo, bo s'abonner massivement na PS Binga Geti Samba. Nazali awa. Merci na yo Aristote Ndombele na sima caméra, autrement dit les sorciers de l'image. O ka sa Genga Geti Samba la kende partout. Ça que na beta bongo koko ça que na visa. Merci na yo na grâce mata na pesi ba moto ya trop. Pourquoi pas na Beni vous dit ça, na pesi Beni vous dit ça. Esther Mbaki donc ba bonne guérison na yo wala mwana na linga rapena mingi ko ba bonne guérison to kutani bongo malasima. Restez toujours branché ce côté na PSB, restez toujours branché ce côté na PSB. Nulle part ailleurs nga Geti Samba nazali awa déjà le lot kende de ko kuta pena ba tu Jibe na ba musicien musu poto sola o ezali bongo ba vraie version lisusu pour na makambo oyo. Merci to kutani bongo malasima. Bye.